famille libota yemoko muto apesa bato visibilité il faut to lakisa bango ke Belvi Kandi aza mama koma aza mama morote aza mama arai goshi aza tabita aza Congo ba minéré belé ba koyiba mais eko silati et puis mon IP na fête ndenge to benga bitumba base to éviter Azizana na Marina éviter kolobani par rapport à ça éviter bitumba kofinga ba lukaka ba lobela bango parce que mutu ko ngana na succès belé na fana na lobela mon ami cluster so kuna fana te pona lobela patron na bango belle vie parce que mon ami ana succès te ana chanter a le côté libre aventurer que tié abape ce qui coûte maman na bango bela ngana kalikila raté tala mutu ande va na restaurant ba resi yo va na restaurant senga na sobelo bière ta mutu no yo oza parmi bato ba no déranger Belvi makasi yo ba resi oza okosa ko monter ba émission na restaurant okutana ka na bela okutana na la patrona yo ba resi la moto saka sambla to bwa ko loba na bino yo ndi bona ko saki mukala ya makasi koleka kuna biso ngana yebi jour na kutana na bela mais ba resi o bane ko lota bela chaque jour et Belvi Kandi atiaka mutu à l'aise soka yeko jouer film na a oblige ka yete kene ko sala émission a oblige ka yete kene ko fingela nga batu jamais. Or que na mupanzi ya sila pour jouer pas belle pas sila il faut aller dans la salle d'attente ya ko finga Belvi après que ko jouer Linde ya Karine Pala azani ka mutu vrai Karine Pala boy ko sa hypocrisie abenda nini yo mona posta libela c'est on pena mame ko oh mende nini Karine Pala tali ke ba on manque un respect ba mon ami yo Belvi au fond na to pour le ba mon ami bato baza tout autour assis là bazora ba comédie bo ba komisi bango marchandise bozui banda botingamaki ndeko na biso Karine Pala bo komisi marchandise bo saka be mission na kombo na ye Karine Pala za hypocrite aboyi na ye boye na boye Belvi a un problème à Karine Pala te bino nde bo komisi ba comédie marchandise si même bo komisa ke marchandise aye na ba audio akote la bino bambo ba audio e kaboli bino envers qui pour Marie-Jeanne succès aussi la salle dans mon kill il y a au salaire on te tient aussi sa carrière Obi succès aussi la salle dans mon kill si carrière à Marie-Jeanne ici là au salaire en côté dans la grande mettre pour limiter vie mais au salaire en côté succès ça rappelle boyepé succès hier alors déjà la succès soit disant à rappel la chaîne YouTube pas on va productrice Ozana on lisumu ba resi mozoya boya bis oya relaxa batu yo pesa batu leçon morale yo finga Marie-Jeanne nani si la succès nini wa sali koleka Marie-Jeanne a régné na télé à Kin Emily Ronaldinho a régné na télé à Kin si la tika a régné na télé à Kin et puis ti lelo si la na Marie-Jeanne na sa plus populaire ba bimisa ba on nzela na sa plus populaire au boni buzoba boyoko va ventiler va dormir dans la chambre ba réside tika sou ngai soué na ngezalaka si la azwa conscience alongola ba idiot na ba idiote tout autour na ye bazo salir kombo ya famille Bisalou tu peux pas évoluer avec des gens parce que insultera batu ba mama batu tina kata bilamba batu ba finga ka babimisaka ba audio batu Zuma baba kuku baba ebino yango ba chaîne na bino zo tala maté Tendresse Zuma Miss Lolo ba chaîne na bino tala maté bientôt bomba vidéo ba kolongwa baba kuku baba e bango
comment bato mo baboyaka bofingaka kaka komba Bellevue leke belé na ba chaîne na bino par rapport à Sila bosa la Sila promotion ba film ezota la maté ba bagouk ba déclarer ba film eta la maté bazo pesa bino exemple ota la baninga kuna au-delà de tout ata bayaka ko répondre mais basala quand même vidéo à promotion ata moi 15 minutes bino ata nzambi mawa Sila mawa Sila a conscience aboya bato ba fingi la kaye basala quand même oui baroki ko défendre na likamwa lukuta ba ekolobele oui et ça problème te mais promotion ça la maka ndenge biso na famille Libota to yebisaka ba famille Libota bo kene ko tala film bo telema bo lamuka bo partager film mais Zuma tendresse Musenzi Agola Miss Lolo aussi sonana et tchétchéré. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Mozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulouta, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout Mozolanda Bisso, na Active Final Télévision. Merci beaucoup, Nababone Nyonso, Oyo, Bolanda Bisso, na Active Final Télévision. Tuzawana pona Hosei Labino Moussala, Tuzawana pona ko kisaba posa Nyonso tout. Yabino Obolingaka, surtout que ma vidéo côté la rabino, ma émission et surtout ma gag. Désormais, bandeko surtout y a Active Final Télévision. Votre papa Koulouta famille Libota et nanoko presse loi na équipe mobimba. Tokoya ko banda koula c'est bino ba réalité o ezali ko lekana théâtre à travers ba gag na biso na ezali pe côté koula ça pe bato ba ko sala mabe batika ko sala mabe. Désormais ba gag wana Libota bagag Libota nanga donc plateforme 1 eza Libota nanga donc Libota nanga eza na katia famille Libota donc obandula na bagag wana ndenge bolandi gag ya lelo ekotaki lobby plutôt ekotaki lobby je crois bien otali yango bo partager yango tozola accepter vraiment ba réalité tozosala le bilo émission tozoya na bagag parce que tola kisandinge mukili lelo etondi na mutema mabe mukili etondi na bato na soloka voilà bon continuer toujours ko pesa biso confiance na Active Final Télévision émission na bino ezali émission na bino e bandi e ba mission masolo ya Bellevue kandi oyo to sala rapidement à chaque fois mokolo ya lelo oyo to sala ko sala bino émission oyo na 16h30 en tout cas beaucoup zo film na bino Zigouyer oyo ezali film oyo ezoteya ekoteya batu ebele parce que Bellevue kandi azali toujours wana pona ko conseiller bandeko tolongwa na mabe tolongwa na motema mbindo tolongwa na kochela baninga ba poison tolongwa na ko nyokola baninga tolongwa na ko sala bandeko nyonso mabe et surtout que ezali beat ya cinéma oyo Bellevue kandi atangelaki na ina et surtout ba indication na ezali surtout mingi cinéma ezali na port munene na kati ya société na kati ya république oyo bozali na mboka oyo bozali il faut côté ya bandeko alors film na bino Zigouyer bandeko na biso ya famille Libota bo consommer film lelo 4e épisode ezokota bolandi premier épisode deuxième épisode troisième épisode ekota ki lobby mokona lelo 4e épisode ezokota ya film na biso partagez film au moins na 4 groupes WhatsApp plutôt et na 4 groupes ya au moins na 10 groupes ya Facebook ba groupe surtout oboye bien ya famille Libota partagez vidéo ya film partagez tindela muninga kozala égoïste te tindela muninga soki peut-être azaki na kayu azaki place mobo
amonaki notification te tindela ye mama Belvi Kandi aza wana mpona mosala bino moko famille bota boyoki asengi na biso ba communicateur ba jalelo ba mikala lokwa ba biso me mukala moko boye mukala moko boye aza lokwa mukala te ba géri compétence papa koluta ni famille bota alors bo consommer film na biso na lobaki bien opération 100K famille bota to telema famille bota to telema totala ba film to partager ba film opération 100K nazana posa ya film oyo ndenge na osala bino émission lelo lobi na koya kotanga ba nombre de vie ndenge toujours na salaka ndenge toujours na saka promotion ya Belvi Kandi parce que mutu atindanga te na yanga imoko soki bakobenga nga mukala nazo asimango parce que nga moko na ya Belvi Kandi atinda nga na finga batute Belvi Kandi abenga nga te zwa matière eza boye loba boye te na yebi eloko Belvi Kandi alobaka na nga te alobaka na biso no surtout bandeko to lobelaka ye bosalela nga promotion soki bolinga nga alors toyaka kosala promotion surtout nga na émission masolo ya Belvi toyaka kosala promotion mais rien n'empêche to recadrer parce que basokolaka elamba basokolaka polo basokolaka pantalon basokolaka nzoto basokolaka personnalité te alors bandeko o nyoso basangana bandi ya ba idiot na ba idiote nyoso to baza tout autour ya sila tangu bayaka na babiloko mo boye koloba ko humilier Belvi nous sommes là pour défendre et non insulter mais défendre recadrer parce que recadrage mikolo eza recadrage na recadrage Michael Jackson na biso no surtout tolobelaka ba artiste azate Michael Jackson azate biso nyonso to yebani ebele baleka na TV na yebi ete asa eloko te asa succès te mais tomona ne na nzela awapesanga mbote so nga so olobaki bongo na TV leti papa ngwasa ana 15 jours nga na eto kopesa na mbote et puis nga na kopesa ka mbote te so ya pesa mbote na bise ovanda na émission ba oyebi ngati akomala ba matanga so amoninga so sala ba budi ne wana ba kimvuni ezanga mutuna makuru na ba bilambo balataka ba respectera ba climat donc famille bota to sala promotion eza pona mutu nyonso promotion eza pona famille bota nyonso na biso ba oto bimana ba TV na bandeko boza na TikTok na bandeko boza na bino botalaka ba film tout le monde a na droit ya promotion parce que chez biso na famille bota to ana likamuna mutu te jusque là to ana problème ata mutu te Belvi Kandi asala musala ya ko bimisa batu na maternité na ye asala musala ya ko pesa batu lumière ya ko pesa batu visibilité donc azaso ne loko prouver te et puis azala sengolelo ninga mona ka batu a pesa visibilité donc famille bota ye moko mutu a pesa batu visibilité il faut to lakisa bango ke Belvi Kandi aza mama koma aza mama morote aza mama arai goshi aza tabita aza Congo ba minéré bele ba koyiba mais eko silati et Belvi Kandi atiaka mutu à l'aise soka eko jouer film na ye a obligeaka ete kene ko sala émission a obligeaka ete kene ko fingela nga batu jamais or que na mupanzi ya sila po o jouer pas sila il faut ole kana salle d'attente ya ko finga Belvi après que ko jouer ya ko finga ba comédien ya ko humilier ba comédien ko tombola sila nde ko jouer pas sila mais kasi soko fingeli ba douter do alors famille bota to consommer film na biso ziguière souka na film mama komi lisusu parce que mama komaka
ndeko na biso actrice comédienne sila akomaka te bakomelaka ye. Alors nga na monaka eloko oyo ba vagabond oyo ba idiot na ba idiote ba yakana ya moni bazaka na capacité ya kosala promotion ya sila te. Tous les bandes des idiots de Mikala oyo balobelaka sila bazwaka te ya kosala promotion te. Mais biso tozwaka te ya kosala promotion parce que toyebi matière. Matière, cela veut dire cinéma oyo. Toyebi ba valeur nango. Yango tozwaka temps ya kosala promotion ya Belvi Kandi. Tobenga la famille bota boya ko consommer film. Bota la niveau d'acteur bazo jouer. Bota la niveau d'acteur ba pesa le meilleur na bango. Bota la niveau mama Belvi Kandi azo diriger azo koma. Ezo pesa ba couleur moko boy. Ba film ya Belvi Kandi c'est dit waouh. C'est dit waouh. Moutou sera bando ta la premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Au moment on a dit non, n'a appelé ça moi sur maïl. Alors biso to ça bato ba séance ça ba pardon te, to seng ça bato ba pardon ba mvutuma te. Biso to ça la bato ba zonga na famille bota non événement. Toko kanga mapeke Prince Luamba, Jemima Ibele, Clarisse Plasma Pitbull, Darling Love, La Canona, Pilipila Mouke, Tokangani na ba Bianca Zanga, Tokangani tokepa mutu wana o azongi famille bota to sali be interview to lobby si mais to tika kayango parce que aza Belvi Kandi alingi ba comédie ba zala libre. Comédienne zala libre. Belvi atika ko benga mutu te o comédien moko boya ko lobelanga o ngande ba benga nga ba bisanga nga kuna bazo attaquer yo attaquer funu. Et surtout ceux qui Belvi osala on a biso ba communicateur nga jo ba film Belvi te. Nga na koyande na touti bordure. Mais mutu a jo ba film Belvi, mutu a zara peut-être ba film ba tiaka e Belvi rotinda ya a ko fingele bato. Eza ko zanga ne mutu salaka bango. Eza pasi na minyoko. Kozala responsable ya yo moko te. Ne tindaka bokoma ba jalelo ya Belvi. Soko tali biso tout tobelaka ba Belvi Kandi. Na ba comédie bazole la lelo o soit disant Belvi tchaki bango na film été o soit disant to longwe. Botala biso no surtout ba tout tobela Belvi. Tobanina demer. Excusez. Tobanina demer. Tadi ngalapa. Yam Siambe, Mundiriba, Ngai Jerry Kobetos, Noko Prince Luamba, Jemima, Bianca Zanga, Biso Touana, Toza ba responsable makas to dérangeaka Belvi pamba pamba te. To dérangeaka la patronne pamba pamba te. To pesa e ba charge ba vie na biso te. To dérangera pe ba famille bota o ba na poto pamba pamba te. Toza batu ba ko kabela biso oui, to cheba méga, to sali promotion, to lobeli, to défendre vraie valeur. Mais biso to saka makambo bango ba sala ka wana ti. Pour jouer na film le ki na salle d'attente au fingi. Après au fingi Belvi, au fingi ba comédien, au fingi président Lombe, après ba ke tchao na film asila. To sonana likambo lelo. Anniversaire ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture eleki. Ba kangi mitema suki. Mais ba eko lobela ngo kaka. Barezi ya kozona kito vanda. Barezi, oyeba batina nini bela blokayo. Polo. Même si la nenga zawana, barezi ça vrai pas si la te. Oko trahir si la bêta. Ba ma chérie, mon frère, ba secrété. Barezi. Ce qui ba blokayo.
pour makambo comment makambo ko commence à bien passer là ya mwana mobali ovandi obwaki bassin makasi mipende ya mwana mobali ebwaki misuni oye na plateau yango yo ezalaka nini Marie-Jeanne abongisa coutrement mwana mobali ozoyeba kolata bilamba bana basi ndenge nini c'est comme ça moninga na bango mwa mwasi ya lataka periki ko barezi perdre sa famille ouais perdre sa famille penza so yo tango vandelaka batu na émission olobaka mais tango baninga bayaka olobela yo obengaka bango na ba numéro po yo kokata ke na obenga Davinat et puis ngane na loba so meko benga na bloquer yo nga sasa ko ba jewa na ti barezi perdre sa famille barezi banana eba bando ya internet non na mona copine na odi non na mona copine note barezi babiso bakombo ekenda Jerry Adamson na bana basi ba chroniqueurs nyoso kasi mobali te etolomo kay mobali Jerry abimana kingande abimana kasi kisango ya mobali sko bino ba resina ba moura ba descenda ya Sodome et Gomorre ba koko na bino bazaka ba bita ya Sodome et Gomorre yoko yako loba et puis ba resi place na moni yo yuma obango tanga koma Marina laba ba beta onde ba beta ki muninga mususu parce que muninga na bino mwasi Marina laba nda obeta yo muninga no mwasi ba resi aventurer que tié abape ceux qui écoutent maman na bango bela nga na kalikila raté tala mutu bando va na restaurant ba resi yo va na restaurant osenga na sombelo bière ta mutu yo oza parmi bateau ba no déranger Belleville makasi yo ba resi oza okosa ko monter ba émission na restaurant pour kutana ka na bela okutana na patrona yo ba resi ya moto saka sambla to boya ko ba bino yo ndi bona ko saki mukala ya makasi koleka kuna biso ngana ebijo na kutana na bela ti mais ba resi o bande ko lota bela chaque jour o va ina machine na yo ozo kosa ko monter osombi secret moko bando bande komela mais lelo bokoma pe batu mo bolo ba pe ba mokile yo kabino pourquoi bino bokoma ko zo ba comédie bo tie bango ba marchandise na bino Karine Pala Belvez na problème Karine Pala te aza na problème Karine Pala te yo ba réseau yo boaki basse Karine Pala aboyi na hypocrisie nini donc kozana Belvez oza hypocrite et bon kozana sila ba réseau za ventier suba ke nolala na ba makamno pe na tamula ite suba ke nolala ba réseau ça l'effort na famille na bino olak sa fiancé na pesi yo 2 mois 3 mois la sa fiancé o umeli na internet chez no pe futa mbongo ebele mbongo ngo bokolaka ba pasha mwasi na yo so pe yo pe na ye soki mwasi na mobala ye bana kate o bo saka ne be miso bino minene ndenga moko bobeba nini bobeba neli nini ozwele mbana to ya zwele mbana batu boye ko kotsa solo kapena na monde chronique eza babino ozana olisumu ba resi mozo ya koya biso oya ko laksa batu yo pesa batu leçon morale yo finga Marie-Jeanne nani si la succès nini wa sali koleka Marie-Jeanne a régné na télé à Kin Emily Ronaldinho a régné na télé à Kin si la tika a régné na télé à Kin et puis ti lelo si la Marie-Jeanne n'a plus populaire babi misa ba ona nzela n'a plus populaire au boni buzoba boyeko ba ventirer va dormir dans la chambre ba résidi tika suba ke nolala ma chérie mon frère tu es dans ton soin likambo lisusu et puis ba résidi na biso baba kuku baba ebino baba kuku baba ebino preuve ane bino na bino e indeli bino kuna ngana lobaka chaque fois na lobaka ngo chaque fois ngana zaka na problème ya sila te sila mukolo kozwa conscience ye moko atiki nanu atiki na makambo asala ke batu ba ofingele batu poto yebi peut-être zaka na volonté na yete mais lokwa bosi bo mesani sai bongo andima bongo bokoma ko bende na singa mukolo kozwa conscience aboyi penza na sila na bafani na ye ba boyi mafinga
na moni kutu babakuku bazwi mwa conscience parce que mida ye kuna aye kolobela Zuma na ba tendresse na ba o nyonso bosalaka promotion te bozolobela Simeon mpo na nini mida ye wana na babakuku batake binoti ngai suwe na ngezalaka si la azwa conscience alongola ba idiot na ba idiote tout autour na ye bazo salir kombo ya famille Bisalu. Tu peux pas évoluer avec des gens bas insultera batu ba mama batu ba tina kata bilamba batu ba finga ka babimisaka ba audio batu Zuma babakuku babaye bino yango ba chaîne na bino ezotala mate tendresse Zuma Miss Lolo ba chaîne na bino etala mate bientôt bomba vidéo ba kolongwa babakuku babaye bango comment batu momba boyaka bofinga kakaka komba Belvier leke belé na ba chaîne na bino par rapport à Sila bosa la Sila promotion ba film ezotala mate babakuku ba déclarer ba film etala mate bazo pesa bino exemple botala ba ninga kuna au-delà de tout ata bayaka ko répondre mais basala quand même vidéo ya promotion ata moi 15 minutes bino ata nzambi mawa Sila mawa Sila mawa Zuma rova na plateau le roi misisa mutu ekata na ye ata 2 minutes akolobela promotion ya film ayebite ko décortiquer film ayebite est-ce que Zuma tala même ba film asila to tendresse atala ba film to Miss Lolo atala bozana ba abonné à chaîne wana donc si la soko yebaka te tendresse Zuma Miss Lolo bazaba famille Libota révolté bayaka ndeko sala promotion bénéfice alors baba cook lokwa botimbeli bango eza malamu mida lobi bosi bofinga ya vandaka na foyer aze lokote aza likolo tengu bosi bofinga ye bino mtu bofinga mida bungu bosi bofinga ye parce que soto zongi sima tendresse ofinga mida Zuma ofinga mida Miss Lolo ofinga mida mida sengi na bino ka promotion mida na ba bakuku ba sengi bino ka promotion bo sa ane promotion devoir ba pesi bino yango na o mususo e sanso muso asundola bana na commune ya Kinshasa ya gola femme est censée et Afrique du Sud on ngana ngana yeba Afrique du Sud ba bengana e pona nini donc yemoko sila azo bateke bazo boma musala ne azo sala basali matala na ba film awa ba gangi awa résultat ni boke ta na chaîne e kotala manini etalami donc ba fanatique ba mesani na mafinga ba komo kabola ba nombre de vie ya film na ba émission mafinga lelo quand même non baba kuku botelema les appels de mon biso la famille Libota ba yebisaka biso papa kulu tolingi biloko wana te tolingi promotion mais recadrage ezanga raté parce que leti ba reza elo bana marisha na makamba buzoba to ko recadrer yo bato baza tout autour asila bazora ba comédie bo ba komisi bango marchandise bozui banda botingamaki ndeko na biso Karine Pala bo komisi marchandise bosaka be mission na kombo na ye Karine Pala za hypocrite aboyi na ye boye na boye Belvia za na problème ya Karine Pala te bino nde bo komisi ba comédien marchandise si meilleur bo komisa ke marchandise aye na ba audio akotela bino bambo ba audio e kaboli bino bake ko pesa ngo malika manya contradiction na contradiction bo salela si la promotion si la azwa conscience aboya bato ba fingi la kaye ba sala quand même oui ba koki ko défendre na likamwa lukuta ba ekolobele oui et ça problème te mais promotion sala maka ndenge biso na famille Libota te yebisaka ba famille Libota bo kene ko tala film bo telema bo lamuka bo partager film mais Zuma tendresse musenzi ya gola Miss Lolo aussi sunana et tchétchéra basaka promotion sila te ya ona tunaka ba mvuta sila
Tosi la mutu amvuta bango. Na mitu na rapena place wana. Nani amvuta muninga. Po mutu oza artiste munene. So oza na entourage mabe. Foye moko telema. Belvi kandi alongo lisaka batu ba video. Alongo lisaka pena ba video. Soki Belvi ando alongo lisaka ba video te. Mais ebele ba koya ba kao. Ebele ba mema batu ba parquet. Parce que bino pe bo finga ka Belvi. Mais Belvi kandi alongo lisaka batu ba video. A sepela raté. Et naye bisabino lelo barezi moko ya kolongwa o barezi Belvi a bloqué ezali koya ko finga batu gratuitement. Quoi que ça la buzoba, biloba loba. Ne moko ya makambo et ça la qui va bloquer barezi. Et Belvi na kati na biso family bota o bande koné to ya ko sunga e. Soki ka kozo finga. Tolobite ka ufuta OTT. Soki boloba ke Belvi a futa kabino, bino pe sila bora bino mabangati. Ce qui est bien foutre à biso, to kondimango parce que au-delà de tout, tout ça la promotion. Les longs na des plateaux nanga, plateau ya oyo, plateau ya promotion pe kuna na tia affiche na sima, na beti incrustation, promotion munene na tia affiche na déjà ko tiaka affiche a pamba. Na sima ya fond écran nanga. Eza promotion munene. Nazo tek artiste nanga. Mida ngam na ebisio telemela bango mida. Malgré yo moko pe oza muziki moko loba mama na bino muziki ya mbanga yo po finga ka bon omoni bino surtout boza la bino ka babuku achima bupendanga na mapoku interprète azata interpréter le bino buku achima bupendanga na mapoku boyebi ngo bani na lingala likako azo finga muninga netale kuna miso ekota. Ok, ye moko pe aza likaku miso ekota. Mida mo fingi monene. Mida yo moko pe eske la promotion. To yo mi kontaka note. Nangambu ya ba Zuma, ba Tendresse, ba Yagola, ba Miss Lolo, ba Mamukuso Irano. O mi kontaka note. Leti boloko kokutwa lemba ne sila. Boloko ba lemba sila. Ayaka lisusu te na bagola kuna bapekisa ye. Donc eza pasi mais nga naza confiance à midate mais naza na confiance ya babakouk bozwa conscience boyebisa mama na bino bokomela ye pena tala bokoma na bapage bokota pena bokoma to boy na biso bango bazofinga trop. Baso tek artiste était artiste a auto bomanzo toi magazaki nango film ya chaîne mususu masuki malando na film mo soki la chèvre de Mesesege pour le papa kulu to yebia ngone na yebia ngo parce que naza mutu ona yaka ko critiquer nga na finga raté pour na critiquer si la bien il faut na la film na Nathalie Belvi film ene sale le roman roté non événement lilo bokomo lilo oh nani comment ne nani Simeyo abomi actualité Simeyo zo finga batu bino mo pe bo finga batu boboma na actualité déjà ya sila kala bobomela ye visibilité bokabola na bafana ye babaku ke bele bakoma olinga kaka miniature matière ebimi bino mo ebité tu peux imaginer ba fanatique bazo wela ko keno kotala émission ya matière que film et artiste na bango bozo conscience aizaki ka recadrage. Famille Botara Linga Bino Mingi, votre papa Kulutu, je suis là, je dois défendre Belvi parce qu'il y a sa vraie valeur. Belvi Kandi a un internet, c'était pour nous que ça baninga. Mute ma pas cité à ça la chaîne, c'était pour nous que la baninga te. Belvi alzarana pour ça ba comédien bazala libre, comédienne zala libre, zala loko bino pe mo comme. Botala ba Cardozo te. Cardozo za libre. Mimi Kabongo, aza libre. Ba comédie baza ba libre. Boza libre. Boya te comédie mampala na esali yo. O ngai family bota. Ndemo pe baba kuku botele me pe ba comédie. Baza la baba kuku te. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Nabino Tubolonda biso na Active Final Télévision. Papa Kulutu Nabino yeyo. Merci beaucoup pour partager vidéo.
vous partagez vidéo, promotion toujours. Lelo, 4e épisode. Lelo, 4e épisode, il y a Zigouillère. Bato basala, bato mabe, ba bomi, ba sase, ba bimisi, ba audio, bato makamwe belé, ba Zigouillère. Voilà, merci beaucoup na mamita Dina de Belgique, famille Libota, Totelema. Merci beaucoup na maman chérie à moi, si depuis Londres, base à Londres, Totelema. Maman Claudine Bokatola, maman Aminata Toulomba, maman José Lusadisu, et sans oublier maman Fifi Makuta depuis États-Unis, Wanito depuis quelque part, Wanito Esther depuis quelque part, Bambotenao, Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, il n'y a pas l'andara film à Belleville Kandi, la patronne Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, Kalaming était kokoma plus 1, le bas amène place aux A, Kalaming était kokoma plus 1. Le bas amène place aux A. Merci beaucoup na Gina Mabiala. Gina Mabiala. Famille Libota toujours. Botelema. Fortina. Gina Mabiala na Fortina. Papa Jaboud Maembo. Motema ya maman Anas. Totelema. Famille Libota Totelema. Bibichi Yesanga BBC. Totelema. To soutenir Belleville Kandi. To kutana bino mokolo ya lobby. Soki nzamba zongite. Mais botika la toujours connecté na chaîne Nabino. Active Final Télévision. Merci beaucoup na initiateur de la chaîne Oyo, Monsieur M. Moussali Nanzambi. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup pour la nyoso. C'est mon producteur. Mon producteur. Voilà. Oh, les lois sont ici sous Papa Kouloutou, Jerry Kometox. Tout ça, il est à bagag. Bientôt, bagag à Sika, Monsieur Soya, na Active Final Télévision. Écriture toujours. Il y a Papa Kouloutou, famille Bota. Tokutani, bye bye.